Vidéo moko bimaki na poto to za clair, vidéo moko bimaki na poto, ya danseuse moko ba simba ba tutu ba sele en commentaire. Oyo community bo comme monela nga ponga na ofanda na Afrique. Journaliste tout ya poto. Oyo commenter makambo pourquoi ba suivre vidéo maman na bango ba tete. Ai donga na se permuta finga maman na ngai. Peut-être Sandra Kaza da kozo a maman na ngai qui do poster bongo. Ba to ba do finga maman na ngai. S'il vous plaît. Courage vraiment. Na lo bango très bien et loko to wali na patron na e eza ba polo fali ya parti. Pourquoi nga na wala te ba polo fali? Hein? Fali eza mutu te. Maman fali a soutenir na maman pasi. Nazo fali événement na e wana nazo na bokango. Bozo luka ba base place ba base ezate. Et luka makambo so Jérémie Lwemba. Donc prophète Idodi l'église evandi a dimisi Sandra Lina aye kotamisa défilé na défilé de mode Sandra Lina azai kodé ngai ya bato na monaki yango te yo bomobola na nkolo na intervenir na za motema mabe. OK, parce que le coup moi za nini ya biso ça n'est pas pour prophète Dodi hein, c'est pour nous tous. Ce que l'église prophète Dodi kuta ba sere ya ndenge ya mokili mobimba. Mais na comme mokolo teke na soka bino na piscine. Mais ta makambo zo na comme mokolo te donc na bino et puis alingaka ba non, il est toujours dans la prière. Ozomona lelo to sambu sinzambe. Ba Dodi na biso ba John notre propre nan. Bo sambi rapport na biso. Réseau zali ba polo ya fali ya martyr. Je suis sûr. Nga na zola ta yango tandis que batumsu ba wala tate. Na kosela ka mutuli ka mbuté ya kufite. Alors que notre maman na nga na ba problème pourquoi qu'on respecter ba maman te. Chaque fois ce qui problème ezalaka bino na ba mama bato. Tu mama ya Angel Muswahili. Oza sir pena RV na biso zala bwa Angel Muswahili wana. Ata 10 fois famille na biso aliate. Bandeko Bobolingo, yokelanga eloko oyo. KLP distribution, chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boissons alcooliques. Lokola, whisky, champagne, vin, PMI susu, bazali koteka ba boissons non alcoolisées. Lokola, Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution. Chez Luc Koulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boissons alcooliques pe non alcoolisées. Ndengo ya minga na émission boy na ngana ke de prison après émission ndeko na nga Sandra Kaza dia ke ndeko cha mama na nga wa zobela o miso ezomona te aucun jour na koleka na émission na finga mama ya ndeko na nga Sandra Kaza fingi mama d'abord respecter mama na parce que koko arafata bokola mwana bango moko panda ba anebele na reprocher prince Bakali na bi fali pour passer papa na mokilité papa na ezaka nzambe yo ebite papa Foster kufa ozo kompa na luka vina nga na pasi na tikala jamais ko ndima babilom susu ba journaliste belé bandima ba koma ba PD nga tikala koma PD te azwa nga na baraba tu na bango basakana na bango te soki ya na yo opo soki ya na yo kangisa nga tinda nga makala aya akangisa nga tinda nga makala na eloko nga na saliete na fingi yete Ela Nanu ezalate etikala pe kozalate na Kinshasa. Société Dieu existe. Etieli bino mo bange na service ya ba course nyonso oyo kolinga. Ba bengi service yango bisoti na porte. Ezali ba moto bozali komona ezali na service ya batutu oyo bazali na posa ba rendre bango service na ba course nyonso. Tunanga nini? Onga nazali na posa na kende supermarché. Mais nazali na makasite ya kokende. Benga bandeko ya Dieu existe bango ba kosunga yo
na mbongo na bango bakokende na supermarché basombeli yo biloko tout kozali nango posa kobanda na 0 ti na $100 bango tango bakoya balakisi yo bafacture ya biloko na yo osengaki pe montant nyonso epesi ozongiseli bango mbongo na bango mpo na kursu basaleli yo okofuta bango kaka $5 ya pamba ezala oza na posa otinda moto na wenze benga kaka bango bakorendre au service basombeli yo biloko nyonso na mbongo na bango tango bakoya pa na yo ozongiseli bango mbongo na bango pe opesi $5 ya course na yo ndeko na ngai mabuka na daya tala service oyo ekomi koya tina porte na yo ezala pona kokende kozwa perruque to plante na yo na salon de coiffure benga bango bakosa elo course wana tango bakoya bapesi yo perruque na yo pe opesi bango $5 ya pamba ya course na yo surtout pona bino oyo ezalaki te so bimaki obosani eloko mosusu na ndaku chombo to nini bango bazali wana bakosunga osoko bengi bango na bambuteyage ya kisasa moto wewa ekokota partout pe bakosala shosho bazweli yo quelque soit distance sombele suka bisanga pona bandeko bazali na batu na bango soit azali kobela azali na hôpital to pe azali na ndako kasi esengeli bakende kolukelo bakisi benga bandeko ya société Dieu existe bango bakosunga yo okomeli bango bakisi na yo otindeli bango na mbongo na bango basombeli yo bakisi après bayeli yo bafacture na bakisi na bango ozongiseli bango mbongo et puis ofuti bango mbongo ya course na bango $5 ya pamba du jamais vu ozotuna nga soki bazali wapi société Dieu existe ezwami na Cavalli Center na commune na Gombe en face na Planète J na boulevard deuxième niveau oza mobimba topo ko benga bango na numéro ya téléphone oyo 089 00 040 81 na société Dieu existe nyonso eza na sécurité kobanga na yote kasi ezali likambo ya kondima nyonso ekomi na réalité eyokani aido nazobanga eloko te soki lelo esengi nakende prison po amsunga nde mutu oyo bato bamona cible ke soki ken aza fali akotondisa to éliminer ken nano totia quelque part nayebisi yo naseki ka nzambe oyo alikolo apesaka biso souffle ke naana eloko te nzambe na ngai naza mobola baosaka na ngai mpo na kimobola balingi bakotisanga makala mpo na kimobola soki nasengi nzambe areagir mbangu bato mosusu baosenga pardon na seconde. Est-ce que bakonzi bozomona te que il y a un rébellion qui se prépare ici à Kinshasa? Génocide de Rwanda bandaki boy papa bakata bato bamitu. OK. Hein? Vous ne voyez pas. Moi j'ai félicité le général Kanyama en opération à Salaki parce que bakulu na bakimaki bakana na Brazzaville na mboka Salaki te. Lelo comme bazo bumekwa mayebu. Banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. La vie appartient au courageux. Motaba sa motote to na mboka loi. Hein? To na mboka loi. O sali elo côté nini te bako agression te. Siko soko fundi yango. Donc ça nini non na 6 personnes âgées. Na sangi général Kanyam. Na remaema siko donc so commandant de la vie. Et basa la brigade moko spécialisée pour na banti kulu na ko traquer bango. Pour le sangi gouvernement. Na tangi gouvernement ba traquer bango sérieusement. Nazala pe na ndeko ya ministre te.
nana ndeko ya député te nana ndeko ya général te mais nakolinga te na bapasi oyo nga nakola nango na bapasi oyo eza na famille na biso ke bato mosusu babanda komatela ti mama oyo aboti nga. Personne m'a conduit, le monde est bien là. Ailleurs, il y a Fali a un bateau là qui est en haut, donc il m'a envoyé qu'il est bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko. Chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Bienvenue chez Haïdor Show, fidèles internautes vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour, bonsoir à l'heure à laquelle vous nous captez. Botala biso na ba USA, botala biso na ba Paris, botala biso na ba London, le Chicago, Bozibon, Libakou, Yarotala, émission na bino Haïdor Show, une émission qui est présentée par moi-même votre Haïdor Bokola, l'international. Nous sommes en RDC, précisément dans la ville-province de Kinshasa. Ici, Carapito, Salabongo, émission. Yakito, Kobotala biso na film, ou na film 13, film ou na film, pardon. TV aux Abongo, RTNC 13 et Internet, ma chaîne est Belé, Wengefa, TV dans Roto, surtout aux Libakou, Yarolanda, émission Yalelo. Aujourd'hui, j'ai un grand, réel plaisir de recevoir pour vous, pardon, un homme dédié, le prophète Ngefa et Kene Piana Makizembe. Avec eux, je pense que nous allons parler des sujets très importants où peut-être vous en avez besoin et pourquoi pas aussi des actualités. Nous avons sur la toile, nous allons parler de la politique, nous allons parler de la culture, nous allons parler aussi de Marambo Itali Bonzambe parce que comme c'était dans ce plateau, nous avons un homme dédié, Torolinga Peto sur le Marambo Itali Bonzambe. Derrière la caméra, il s'appelle Osé. Déjà avant de commencer cette émission, Nalinga Naib Sabino Nyosoke, Oyo Bolingara, Bo voyager, Bo Kende, Moka Libanda, Europe, Turquie, Tunisie, partout, Dubaï, tout le monde a bon, on a L13 Travel. Hein? L13 Travel, ici quand on a vu comme un solo L13 Travel, c'est de comme ça mon frère Trésor, les DG de L13 Travel. Si je suis complété avec mon caméraman, au fond on l'a vu un chant, comme ça je appelle ça mbote, n'a pas invité Nangaï au Bazabongo na plateau. Là je commence par le prophète Ngefa. Prophète, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Kolo Nangolo Azwa, parce que tout le vérité est la grave vérité. Merci beaucoup. Lokuta est la lokuta. Merci beaucoup. Merci. Quel est le magasin de Sali? Bon week-end, déjà nous sommes le samedi. Hein? Ouais, merci. En tout cas, on appelle ça nous prophète Ngefa. Bah bonjour na épée.
En tout cas, merci na yo pendeng osangisi biso. Na pesa pe prophète Emmanuel do di place à Zolanda biso bambo tebele parce que toye ko luka collègue na prophète to solo là moi ma solo eza vraiment belle. D'abord avant tout banda c'est la question. Na liga na habité na bien coïncidence ou bien ça qui préparé na moni prophète pembe signe ya paix signe ya angelo je sais pas le message que bon pesa na population na ba internet tu vois télévision. C'était préparé bien ça coïncidence. On a moni pembe de ketiti ni kolo ken bien. Ngapa na kama ken pembe. Signe ya paix. Ngapa na kota na kama pembe. Bon ça dit quoi? Près 12 verset 14 chercher la paix avec tous. Alors tu as dit pembe, tu as dit bolingo paix, nous souhaitons la malade parce que tous as ennemi mais tous as dit kaba congolais mboka na biso to linga yango pe to linga basai na za. OK, merci. Quel espérant pour prophète Asimba. On va intervenir na intervenir aidon au moins ça coïncidence. Ngaya na zala préparer na lata. Nga comment na système mo boyo lata moi samedi dimanche ba pembe parce que ça ba jour on zamba luka repos que na travailler trop il faut na paiement au moins pembe za signe bien parce que to luka pe lelo na la muka qui vraiment limbisanga va to kota masolo belé na la muka qui un peu na colère parce que na lala ki na zuba message na zuba appel belé batu ba benganga au moins aidor tezela aidor au moins na vie nanga na lobango nga na kola na pasi nakola pena na ka militaire nakola na via boy nazala pena ndeko ya ministre te nana ndeko ya député te nana ndeko ya général te ka ba pasi nanga na koli nango na luka vi nanga ka na pasi na lesa ba nanga ka na passion na nango na nanga mutambongo te na debuya kaka na luka mwa sanfa na ka na internet mais nakolinga te na ba passion nga na kola nango na passion eza na famille na biso que batu mususu babanda ko matela ti mama wa botinga au niveau anticipé non na lobi boete na yo lobi olobi mamba pembe ya na bina lataki boye parce que na lamuka na kanda poso na lataki noir ndengo ya minga na émission boye na ngana ke de prison après émission ndeko na nga sanda kazadia ke ndeko cha mama na nga wa zobela o miso ezomona te mama na nga zobela grave na minute oyo mama nanga zobima lupangu te mama nanga zobela okende ko tiaye na page ya Facebook batu bazofinga mama nanga yi en plus toza na respect ya ba mama ko soki ndeko nanga yi ba mesana na bango respect ba mama ezalaka te baluka ba respecter ba mama na biso parce que ngana au 15 jours na koleka na mission na finga mama ya ndeko nanga sanda kaza fingi mama image a posté image parce que nabi o anticipé nga maintenant na choix téléphone to ko ta si genre va to ke ba prophète engefa eza image selon autosi ba scream de tali page ya Sandra Kazadi ezali ko kebisa na keni piana ke soki ba kangisa kayo ezali par rapport ba propos mo lobaka sur l'artiste et ba remarquer beaucoup mpe ko dérailler mo ke yango apesu avertissement ke keni soko lingo zonga lisusu kuna te tala ba image o senga merci o senga pardon okay c'est les aki injure pana yo zoki bon non eza injure na sens que mama ya mutu oko banda ko poster te soki mama na biso asenga patron na merci ezala image ya ko sakana na biso te mama wana na bana o mama na botaka mama na pasi o yaki ocha image na ye azobanga ete mama na bokola mwana bango moko e mwana ya mama na moko abokola mwana bango moko ya famille ozo comprendre d'abord respecter mama na parce que koko arafata bokola mwana bango moko panda ba anebele donc moni biloko soki vient na tuturo bazolandanga avec beaucoup de respect na pesa e abenda sanda kaza di matoi ngana za mobali na eteke tozalaki amsu na bolingo to boyani nde abando tshaba photo mama na ngai ozoko pa yana lobi boy natikala kozala mobali na ete oyo ya msu to boyani po banda kozwa ba photo ya ba image ya mama na nga atyango na ba page na parce que mutu okokoma na kimutema mabe ya niveau na te ya kozwa ba image ya mama na nga otyango na ba page no na moma oyo biso famille nde toyebi état de santé mama na biso to ana pasi na mutema. Après, il y a se permettre acha image ya mama nanga wazobela internet mon baba finga mama nangai mais non trop c'est trop ngana yebike vient na biso mopao
ngana ko toucher te vie na biso pe akoza la sima na ete akosepela te ke mutu moko boye azwa mama ya mutu mama ya Angel Muswahili oza sir pena vie na biso azala bwa Angel Muswahili wana ata 10 fois famille na biso alia te pona nini ko dénigrer biso boye toyebi ke bwana famille na bino bwana bato mbongo bwana bato bazana ba relation na ba procureur o bako kanganga ndenge nyoso o bako salanga enlèvement à tout moment o bako tinda kutu bato batchatanda kunanga moto batumbanga na bana toyebi ke bwana force yana bwana bambongo mais botika vina ngata no calme bo finga ngamoko sala nyoso yo lingi. Tu te reproches de quoi? Ngai nazo se reprocher na sola ki na vie nanga oyo ye azo ya ko défendre vie nanga ebisaki ngana loba kombo na yete parce que na lakisi tendance nanga na lo beloko clair parce que na lakisi tendance nanga nazola ta ba polo ya fali ya martyr oh ba journaliste msu ba wala tati on se comprendre donc c'est ça raison ezali ba polo ya fali ya martyr je suis sûr nga nazola ta yango tandis que bato msu ba wala tati na kosela ka mutu likambuté ya kufite on se comprendre na kosela ka mutu likambuté ya kufite sanda kwa zope ba photo msusu ya fali ya stade ya martyr mso sali yango pe basinya kwa ni lango akendo cha mama na ngana ba problème pourquoi ko respecter ba mama te chaque fois ce qui problème ezalaka bino na ba mama bato kaka bino na ba mama bato ce n'est pas quelqu'un na déraillé qui muke na déraillé na nini na ko déraillé notre intervention na émission mususu na ko déraillé na nini zela na ko déraillé na nini parce que vidéo moko bimaki na poto to za clair vidéo moko bimaki na poto ya danseuse moko ba simba ba tutu ba sele en commentaire oyo community bo comme monela nga ponga na ofanda na Afrique soki nazalaki na ofanda na poto boko manipuler nga boete po boyebi ki Afrique to kotindela ba tundeke to ligi ba sale mabe ba sale mabe parce que to ba tu emso ya mbongo soki azala siko ba journaliste nyoso ya poto ba commentaire ki pourquoi ba tie ba vidéo ba mama na bango te journaliste tout ya poto o commenter makambo pourquoi bazui ba vidéo maman na bango bachete ai donga na se pa mutafinga maman na ngai peut-être vous santa kaza da kozo azo maman na ngai ki do poster bongo bato ba do finga maman na ngai s'il vous plaît courage vraiment na lo bango très bien eloko to weli na patron na ye eza ba polo fali ya martyr pourquoi ngana wala te ba polo fali fali eza mutu te mama fali a soutenanga na mama pasi nazo fali événement na ye wana nazo na bokango soit ceux qui na sololi na yaya na esanda kaza dango apex sanga msuma kamba nazo fali na boka nga na kola na vina nga passe na kona baka militaire mama fali na so meso biloko article la biso serait dérangeant que au courage na ndime kuto kota ces gens un peu rapidement c'est la famille en plus ya makambo mususu tozaka na sa mokili oyo ozokompa na luka vina nga na passe na tikala jamais ko ni mababilo msusu ba journaliste belé bandima ba koma ba PD nga tikala koma PD te azwa nga na baraba tuna bango ba sakana na bango te soki ya na yo soki ya na yo kangisa nga tinda nga makala aya akangisa nga tinda nga makala ne loko nga na saliete na fingi ete eloko reprocher nga za ba polo fali na wala ta ba journaliste msusu ba wala tate na lo bango clair mais abenga ki bino pe ebisa bino pe makamba polo wana nga na zolata to za la clair to za ba hypocrite te lelo salaire nini nga azwa ke pa fali tiebisa fali asi azwa $500 bwa kabelinga depuis na banam makambo nga fali akabelanga déjà mbongo siko fali asala makambo na ya bien na bombango pona kobanga batu soki na sali émission na reprocher Prince Bakali na bi fali pour paza na papa na mokilité papa na ezaka nzambe yo ebite papa Fosta kufa yo na conscience no ebite ke papa ya o abota fali akufa uti Paris na kogende Bruxelles na mona bango to solo la masolo na koma na bundese balobi kende na tamtame yoko fanana yekese aneo neo tamtame aneo bidi esra yo na nyene yo le tamtam yo na nous c'est la compétence et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Ton coin d'Avutuka, tu es à l'aise, pépère. Donc ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Aneo,
neo tamtame aneo kumba biso na nzela lola aneo evandelia kwire aneo wifi abore mena lola batroko biso batutu kaloji tant to na tam voyage c'est la classe ça c'est comme Wenge Big Family Neo Tam Tam, il n'y a pas deux, le seul. Dans ce qui est dans le lobby bongo, nde mabe, dans la golo bate, fallait à se préparer événement. Tout qui n'est pas, tout qui ne pas, fallait à se préparer événement. Événement on a des pré bandits. Après il y a un oisé quoi, papa nini oyo, assez à l'équipe soutenir, à tsengata batuke, bon soutenir événement fallait pour. Si polo a fallu nde comme ça na ngambo nyos, polo a fallu nde comme ça na ngambo nyos. Alors Sandra Kaza dit azoita obenga yo. Azoita obenga ngate. Mais qu'est-ce que nazo benga ya zo nga yamba ngate. Choqué par rapport à ces posts. Ils a parce qu'il y a des vidéos oyo sala pekaka. Je ne sais pas. Mais vidéo c'est les vidéos à laquelle oyo nous allons vous parler ba doza ngata vidéo. Tozana mama na ngai. Mama na nga ko poster. Ya yebi amso douleur biso to na ngote amso mama na nga état de santé mama na nga ayebi ngote na minicho. Ozo mama na mutu soki yo so mona nga na YTV depuis na bana TV na ya pena na afinga mama mutu. Na ko so pe mama sanda pe na ko finga mais mama na nga iti. Na ko so pe na vidéo ya mama o abota sanda kaza dina poster ngo na page na nga na ko mabikoma ko mape mama ne azaka kati. Oso yo kanga na beta mwana mwasi. Mais apparemment, cette vidéo, ils sont là déjà, non? Mais Salama Kala, elle n'a pas prison. Elle, maman, n'a pas remercié. Et comme ma vidéo, il y a sakana na maman, n'a pas été. Elle a besoin de répéter en gros. Et comme il se passe sakana maman, n'a pas été. Et pour ne respect pas maman, exacté. Pour ne pas partout, partout, au Kenya, tout le monde a pas ça respect pas maman. Pour ne pas respect pas maman, ils sont là. Aussi, quand on a bêté à moi, si moi, à ça, la réponse, bafi combien basala pa nanga bakenda pe ba déconnelanga pe tokutana pe osoka na beti ata mutu sabo c'est la famille qui est piana c'est la famille mais ba maman nangai wana za maman nangai déranger au Sandra Ndekona je pense que aza maman nangai à autant l'émission peut-être à ko retirer plainte mais peut-être l'intention aussi ou ko retirer plainte na tiani à retirer pardon poste na wana peut-être na lobby ba poster bongo ba grimacer nga bongo. Pour les journalistes, il y a Afrique. On va avertir que Timba parce que. Ngana est un problème, tu as un lien ni ngana yi. Ngana est un lien ni. Et là on est 5 sabiso. Oh ya nous maman na ngacha na page na yi. Et là on dit oh ya ozo acha maman na na page na yi. Tout roba ayaka Kinshasa ayaka hotel la maman wana. Est-ce que tout roba CP la que maman ya Koko Arafat ba poster ye tout roba c'est la maman ya Koko Arafat et na aloba maman Koko Arafat na milongo linga Koko Arafat na sanga neko na tout roba asola na ndeko na ye a expliquer ye et makambo msupe Koko Arafat salaka na même famille wana courage Ken basaka na ngati courage c'est la famille ndo le temps ma ton courage faut c'est la famille donc Aido nazobanga elo côté soki lelo esengi nakende prison pour amsu ngande mutu oyo batu bamona cible ke soki ken aza fallait rotondisa to éliminer ken ndano to tia quelque part na ebisio batu msu ba risquer moneke stade veti note batu msu ba risquer nangumba mabolongo nanga au 21 jours ande prière moi je n'ai pas bolongo 21 jours na bandi ko tapena ba chambre haute sujet que ndenge zaboy na seki ka nzambe wa likolo apesa ka biso souffle ke na ne lokote nzambe na ngai na za mobola ba saka na nga pona ki mobola balingi ba kotsanga makala pona ki mobola so na seki nzambe a réagir mbangu batu mususu ba senga pardon na seconde tona prophète azara baebi 21 jours à ma bonne délai raté. Ken Piana, merci beaucoup. Et nous avons parce qu'on anticipe vraiment donc au même la rapidité par rapport à normal. Ko poster de maman nanga aido yo posa na mère. Bien sûr. Wana maman.
soki ya monsieur esepelisi yo problème eza te mais nga wana aza mama na nga abotanga mama wana abotanga ye mama aza maladi makasi nayebisa alidor le bogar eswi ngai parce que komona ken piana encouragé un journaliste encouragé kolela parce qu'il a pleuré soko moni mwana mobali miso ekomi rouge ezolela donc etouché na motema makasi oyebi ndeko na ngai oyo asona aloba eloko moko toboma na biso basali na nzambe te moto abotaki yesu ya mwasi yesu abotami na pere te douleur mama ayokaka na bana na ye na libumu 9 mois abimisi mwana abandi komelisa ye moto ayebi yango kaka nzambe e nakoyebisa yo ete okofinga tata na ozoba mama na ozoba na kobunda na ozobenga zoba mama na ona kotaki yo parce que ezali relation moko nzambe asali biso na bamama na cordon ombilical ozomona totalaka bapassage na biso maloba tozwa koloba oyebi soki nakei na bible Matthieu 15 elobi 4 à 5 alobi ete moto ya lobeli mama na papa ya moto mabe molili bani na vina c'est la malédiction oyebi biblia te malédiction ezali kaka otambola mwasi na mwasi te mobali na mobali te la malédiction c'est la parole de Dieu sur natangeli yo obandi lelo moyo ebandi kokufela yo oza kolandanga très bien nakei na mokanda na Ephésiens 6 verset 1 adi alobi mwana mpo omela na mokili tosaba boti po banzambe nini ya liboso na vie oyoki mama akeni pia na mama na nga papa akeni pia na papa na nga biso na biso bino bobomana bokotisa ba mama te parce que et puis sa maman elle est malade vision et ce mon a bien te et là famille bazo préparer bayebi te tantôt la famille soit biloba loba bako ça keni pia na conflit moko inutile on yebi te alors nous sommes les Africains nous sommes les Africains alors pour moi en tant qu'homme de Dieu, ce sont les humains. Ce qui est piana sala qui m'a bé, Kamata, Matthieu 18, au lobby yango, na 18, 15, 19, benga ibo solo là. Mais qu'on postait maman ya batu. Innocente. Hein? Une maman qui a fait beaucoup de enfants. Les autres m'ont mis sur le ken piana. Hein? Ken piana moukete? Kani piana auta epa Zakari azali nini moto atia bango nini komba na mutu donc azawana ba missile eza na munoko na bango bakani piana wana ba missile ya mabe ba bombe ya kaida bazana bango eza na prophète doni bakano doser bakani piana parce que moi je connais ça un guerrier non na ko gérer Zakari pas tu as refilé na ko gérer mais le prophète Dodi Nzamba Pambola a géré Ken Piana. Parce que Ken Piana, les libres, et l'on a longué comme matin, sur Kazan Bozan, tout respecter ma beauté et qu'on a le bien. Et là, on a compliqué, on a reposé Ken Piana, Pambani, Kanabi, Ngana Mobola. Ken Piana, Mobola, Tamara Jipite. Ken Piana, Mobola, qui ne répond pas, qui ne répond moïté. Pour tous les paradis, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Par rapport à Bisu Toza. Toza bien, hein? L'ongola malobawana, parce qu'il faut un prophète dans mon ogonayo. Et là, on a un zate. On a une bande, on a un moisi, yo sali mariage, il y a $15,000, ils allaient. Plus qu'un parisien. Hein? L'ongola malobawana, parce que tu as l'avenir. Sauf que les gens qui n'ont pas de bande, on va mais boulot zao. Porte les cimetières Baptiste. Il y a des journalistes, boulot les alliés. Les gens qui n'ont pas de lobby, ok? Hein? Si Kabila Kouana, pour Nangaï, les aïnis ni toti Ganzambi moko à mon charge. Mais to bengi sou bino, bakonzi oyo, ya ba orchestre. Bo gérer bateau na bino. Ce n'est pas bon. Bo finga na bino, mais ko toucher ba mama bateau. Moi je condamne Éphésiens 5 verset 11. Ezali madame te pe kitoko. Je vous garde prophète des femmes, mais quelqu'un qui fait la courage vraiment, comprenez? Des fois, les prophètes lobia ça, les gens bablom sou pour sa moto, ça très sensible. Sur les points tali ba parents, na habité moto alinga ba parents na habité qui comprendre ça, c'est pas facile. Bisons to le cas wana, to ebi surtout biso ba orphelin de père boy, to tinga na ba mère, koto wana to zala to roi ma ko digérer ngoto bo comprendre. Tes mères azaka passé. Courage à toi. Mère azaka extraordinaire, mère azaka extraordinaire. Hein, mère azaka extraordinaire, nenga za bomonima na bango bataille na suka. Kotala, moto yo akatana misapi ba l'accès souliété. Il allait ingir. Mais photo ye bayango. 1 Pierre chapitre 1,
verset 3 à 9, les injures sont condamnables devant Dieu. Boutika Benji. Hein? Critique c'est bon, mais injurier, ce n'est pas malam, nabana nanzambe, et quelle éducation te reporter l'obina, banana biso. Merci beaucoup. Prophète Singefa, merci beaucoup. Je regarde quel bientôt aux là-haut, vraiment des temps où on s'appelle esprit calme. Prophète Singefa, aux Congolais, parce que beaucoup de gens, Singefa, c'est parmi ceux des gens, aux communications, les cas inaperçus, quelque chose. Quand la mingi il y a une vidéo qui circulé sur la toile, où un policier a tiré balle dans la colonne. Et tu peux faire félicitations et belé, trophée, c'est Saddam. Tu as un profil, un statique partout. Mais après 3 jours, tu as Al-Qaïda, tu as apartheid, tu as guerre. Kuluna ba komi ko revendiquer pour preuve ba ke itinanda ku ya policier à question des images automo na wana ba panzinda kunaye et policier a sali vidéo pour demander l'aide auprès de Mama Denise na Maman Olive Lembe. Et cette vidéo est sur la toile, les autres bah traiter une vidéo, c'est une vidéo de montage. Monsieur Balobi, est-ce que c'est vraiment important un policier de demander l'aide à moi si il y a un président, il y a un président qui a déjà Mboka, donc on a aidé pas Maman Denise Nyakero. Vous êtes un homme dédié et puis leader d'opinion. L'ertigne que ça par rapport il y a Makambo entre les policiers et puis les policiers à question. Bon, messieurs les journalistes, vraiment vous êtes professionnels par rapport à notre bande qui mission mituna na yo nzambe apambola yo boy ba journaliste ba polémique yo éthique exacte et tout cela ça c'est que nous refusons. Merci beaucoup. Oyebi pays il faut ils ont chargé na batumai. Rôle des policiers na militaire, l'article 182 combattre la batona biloko na ba. J'adresse Bamlobanangai na le gouverneur, Yeah. Est-ce que il y a une rébellion qui se prépare ici à Kinshasa? Génocide de Rwanda, Banda Kibo et Papa, Bakata Batoba Mitou. Ok. Hein? Vous ne voyez pas. Hein? Bino ba prophète. Et là, on a besoin de ça. Nabakondi Amboka, Amos 3, 7 à 9, Dieu ne fait rien, ça tout va répéter ce qu'il a serviteur. Papa, et Bangi Singa, na moni bana ya classe, ya code technique. Bazo bunda na bambeli, bazo et donc je n'arrive pas comme est-ce que l'État a démissionné ou bien l'État existe? Yeah. Est-ce que l'État a protégé Batou ou Batou Naïmo? Ndeko Nangai, Omar Béchi, un président puissant en Afrique. Oh, l'Américain va coquille était. L'Occidental va coquille était. Peuple quoi ça qui est à cause de l'Ipayapamba. Omar Béchi a dit tout à l'heure, l'Ipayapamba va tomber marché. Va quoi ce Omar Béchi dans la boloko. Hein? Bible dit ça bien sûr. Gouverner, c'est prévoir. Matthieu 10, 15 à 16, soyez prudents comme les serpents. Parce que, na monité, na mukili mubimba, bakulu na base la pli, les colo koleka armés pena la police. Pourquoi na solo babo? Ah, pas na biso 20 heures koleka. Ah ouais. On l'équipe bambali banga koboto la kozokisa tout cela. Sikoyo kozokisa wana na longa na chapeau na ngai ezali Babilo côté na Rwanda. Génocide rwandaise, automona qui était, bazo beta batoma ça système, bazo kata batoma pangola. Ce qui se passe à Kwamutu, il y a plusieurs Kuluna monsieur. Bon bazo kufa makila wana apocalypse verset 10 donc ngali boso na Nzambe. Moi je paye. Na tia voiture mobimba anti blindé pour que joie maman na 20h 19h 20h 21h pour que je na ndako azonga wapi. Ce qui va dans l'école, c'est comme le ministère de l'Éducation, le ministère intérieur, et ce qui le ministère intérieur a quitté, à cause de ministère, il y a FARDC, il y a l'armée va intervenir. C'est grave, c'est archi grave. Alors, je suis babomi major moko capitaine moko ba kuluna ba kati na moi na misunanga ba kati le temo ba tikala mola ba kati ya bomi
et sikoyo rôle armée zani kuluna ezali fléau moko ebimi na pauvreté kuluna mibale ebimi fléau moko ya manque éducation kuluna ezali babengaka bango bantivaleur et kuluna bano bazanga éducation et kuluna bazanga ba esprit mabe basimbi bamakila na maboko sont les petits qui tuent les gens sans père nga bomanga na lisasi na vanda ki okatanga na kufa na pati lokwa ba Rwanda. L'État a à disposition na yé parce que article 12 a consolé tout Congolais se go devant la loi. Hein? Pour na korédiquer bateau. Moi, attends to condamna ki général Kanyama Zonga. Opération de Kofi Zonga pour qui me Zonga ya solo. Moi j'ai félicité le général Kanyama l'opération à Salaki parce que bakulu na bakimaki bakena na Brazzaville na mboka Salaki te. Lelo comme bazo pour me kwa mayebu. Batina bango na Kanyama mabe batina bango na café la mabe bano balingi ni komi na école jusqu'à kulu comme na basi na biso. Au pire même bongo la li bazudi kwa ngola ba mais comme habité. Mais oui. Hein? Ah, mi bali totique ba mwela ka mikolo boye nzambe. Hein? Surtout moi c'est comment on so banga il faut que mbongo yo. Mais je te dis la vérité. Et banaki mo. Dans comme na bana école secondaire, école primaire, et comme appelle na bano ya biso. Mwana osanga mbongo papa. Sanga mbongo ko. Mwana osaka na ngambali pourquoi? Ah bon papa na. Donc ezali grave. Ça dit quoi? C'est très profond pour une nation mona. C'était tango guerre de Subana Sassou et bandaki ça soit préparé qui bat ton akuluna. So comme les bons empila, on passe au 4 à Bazaïroua, ma caméra qu'on botte, c'était avec les machettes. Et guerre est déclenché, les Soubakou accueillis, ma bengani, ça soit comme un pouvoir. Ça dit quoi? L'État télémène les Camboyou. On dit article 16 à Constitution, l'homme est sacré, il doit être protégé par l'État. Maintenant, l'homme est sacré, il n'est pas protégé par l'État. C'est grave. Gravissime, mes chers frères. On a peur même que l'on a encore sur l'église aussi côté à la nuit, on a mbeli à l'église, on a bonne sur Anna. Personne n'a besoin de Nzambe là. Mais comment c'est sur l'église? C'est que t'es grave. Toi, tu vas passer à patala minene, on va capituler, tu vas bon, on va bonne la carte de ça, tu éviter ça dit quoi? L'État de la démissionnaire, tu sais. Moi, je condamne fermement un député. Opposant, va juger Soda, on a son. Parce que yo ozali ko favoriser bakuluna bakuluna ko sa pouvoir en place kuluna ba sa coup d'état ba to la seni mbali so mo mindoki ba ko bangani parce qu'ils n'ont pas peur des armes. Ce sont les inciviques, ce sont les inciviques très dangereux à la société, très dangereux à la société, hein. Alors pour l'État zali wap aza démissionnaire, hein, oso ko mona tozo mi ami balé monsieur. Il y a opposant, ici au Congo, il n'y a pas les opposants. Il n'y a pas l'opposant au Congo. Tu as voté Kabino. Et là, on a Kenny Piana. Et Nana Zate, de Kwazate. Papa Joseph Arina Boloko. Moutazaki, avocat de Jésus. Joseph ministre qui est à comment qu'il est le premier ministre. Malobanayo, tu as été au Sérétine, on peut nous amener à Pambulayo. Tu es courageux, la vie appartient au courageux. Moutazaki, ça m'a tout. Toi, on a un beau galop. Toi, on a un beau galop. Au salé de l'autre côté, n'unité, agression, ce qu'on se fourni en gros. Donc, dans la 6 personnes âgées, parce que l'agression dans les Camboyo, toute la démocratie, l'article 23, liberté d'expression est garantie par la loi. Ce que tu fais là, c'est la liberté d'expression. Mon tabac, tu n'es pas petit, biso va passer d'Odi, prophète d'Odi, Tosa Simanayo, n'a pas Tosa Simanayo, Tokoti Kayo, mon colombo côté, que mon tabac menacé, on a mon sosa malam. Donc, il y a des bateaux menacés, bien à Maman Olive, na maman Denise. Pas de journaliste. La journaliste à Bogar, Moussa la Bango. Ça dit quoi? Na sangi général Kanyam, na remaïma sur quoi donc commandant de la vie. Et à la brigade mon spécialisée pour na banti kuluna ko traquer bango. Pour le sangi gouvernement. La sangi gouvernement ba traquer bango sérieusement. Général Kassongi a fait son travail. Mais c'est suffisant. Non, assez qu'on a dit que Bakuluna était parce que les autres dans le coup là. On peut dire qu'il a échoué. Bon, côté Bakuluna Kokina été, côté Moussou pas Mousabatou Banda. Non, vous avez la véridique. Alors à Kokina été, c'est Moutakoki Makamakuna général Kanyama, il est vivant, il n'a qu'à retourner à son poste parce que dans la Kimia papa. Alors Token et Lokowana Otozoloba, Soda Bazali mal payé au Congo. Soda tout le monde a qu'on a pas une andako ya batol. Batol ya.
so que ndako à Brazzaville un caporal 5 bana ko vanda yo ebi ba Brazzaville ako vanda bandako wana ça dit quoi l'état bon sa salaire à basoda l'état a pisa bango ba ration basoda baza la corrompité na pas exemple so quelqu'un a wana rompoe ba bio tout motuka au moins quoi pays dans la guerre ko senga soda senga policier senga kabote pesa mais François ko bazali mal matolo et là partout na bato nyonso c'est que nous condamnons parce que soda aza la corrompité po ngonga nyonso na corruption encore sa munguna tolongo wana to comme sosu na likambo ya tatawan namoni bourgmestre ya zone ya Congo na Kinshasa a passé trophée na mon enveloppe moi na pamboli maman wana nzambe ya pambola parce que geste d'encouragement et là pour soda la saline Saddam c'est un professionnel il pourrait aussi tuer au bête na panzi abomi mais la kisi bato était biso tout ça ba job à terre toi ba soda to yekoli a bête kaka na lokolo a commencé paralysé et sili même nenga zawana mais pote bikatika limoina parce que Galate 6 verset 7 c'est que l'homme là s'aimait il mentionné là azo motemba ngai tolongo wana maman pour moi aussi je bénis Saddam parce que trop c'est trop qu'est-ce que Saddam a fait c'est légitime de défense motalinga bomayo so du courage yoye obomiye ata ba condamner yo mais et koza condamnation ya mingi te parce que légitime défense ndenge ba yaki wana mibale ba bomaiti parce que boma ba Soudan microviolence alors ndenge sali boy ba pese mais motalinga pesa yango ezali ministre ya intérieur ce n'est pas le bourgmestre azali soldat il y a république du Congo et puis patron na bango direct ezali ministère ya intérieur motangi ko sala na mboko ezali organisé mboko loi ezo vanda ce n'est pas bourgmestre ana compétence wana te c'est le ministre de intérieur omoni mboka mo potu on a besoin mboka mo potu mboka yango tobobo omoni yango et personne qui en parle yami balé soda à cause de l'aide, parce que Aza déjà en danger. Tu n'as pas le droit de l'homme bango. Parce que tu as le droit de l'homme bango. Bon, j'ai belé ton diapon. On dit à ma mafia. Si on a Aza une insécurité totale. Ce qui va vous manier, il y a une ban. Si l'État a sauvegardé, a battu les nini. Nous demandons l'intervention du chef de l'État lui-même. Avec le ministre de l'Intérieur, balongolete wana balikenda ko na bandale ata mon appartement à vendre parce que Bible sur Matthieu 10 verset 9 l'ouvrier mérite son salaire. Mais yesiko a tout maman nyakero nzambe pa mbola pa maman nyakero azali na ONG naye il peut faire quelque chose. Mais à côté na maman livre parce que maman livre na pouvoir te. Te maison na ONG te. Azana ONG naye mais il n'est pas pouvoir asungaka mais akosunga lokola maman nyakero te c'est maman nyakero qui au pouvoir. Ça va sunga soda wana akoki ko sunga ye na bolingo na ye mais ezali mosala sur ya maman Olivité parce que il faut le konyon sur ya malamu to favoriser yango to mettre lango to kumisa yango pour obagoya sima bazwa pikiliki c'est que comme sigoni neti Saddam asali boy kolina bakoli pe sikoyo guerre contre bango les mêmes jours babomi bakati soda mo policier moko awa na makala bakati ayokufa na hôpital général makala bakena selemba babomi to 3 capitaines so ozomona sikoni guerre et ko kota entre bakulu na ba policier mais la force reste à la loi biso to asima FARDC to asima ya na kati ya ba policier et bakulu na bazo makasi bakena bunagana ti bakena na bunagana te alors biso to asima na bango c'est ça le problème to zala sima ba policier na biso et puis biso moko to zala ba centenaire de la Ézéchiel 33 verset 7 ko dénoncer place au bazali maman papa moi na kuluna bimisa libana parce que comme bakangi moi na bakangi yo maman bakangi yo papa ba beti ba tient la prison si comme yo bimate au sosi makam si comme sécurité soit qu'un étranger bakangi pena bakana poto mingi ba premier ba to sécuriser la population population on dit to boni moto ba ebo ana suki boy moi mandefu boy akaida te yo va na police avec monsieur s'il te plaît ça ko contre na bisi bango c'est la population soki to sali boy soki to sali boy ken piana to ko desi ba merci pour votre Ngefa, vraiment j'aime votre intervention comme d'habitude. Ken Penam Makizembe, phénomène au Kuluna, je pense qu'elle va intervenir au Bakissa, pas au prophète Ngefa Lobi déjà. Les autres policiers, on a comme Senga, les Sungi, Abinazana insécurité,
tane nazovanda mama Denise mama Olive Lembe bosunga ba kuluna ba komi ko attaquer siko ba police ko côté la bango tina ba société yo tant que citoyen congolais l'ertine au sala par rapport à tout ça. Bon, l'ertine na ko sala premièrement ezana nous. Kuluna oyo po esila ezamwa pasi parce que nga koli na ka. Obi kala na beta histoire monga kola mobulu nazala information na ngina bunda na mbuntu na loba fubo zala 4 pona beta bino bien. Donc il a dit que pour obunda na 4 personnes, il faut ça na mayele ozala na technique ya beta la 4 personnes. Ce qu'on maîtriser technique wana au mona ko beta 4 personnes eza facile. Moi ba kuluno ba ya lelo ba ya landa mutu ba yebele. Biso siko ya kala to ko la zaki yo mokonde obeta batebele. Siko makambo kuluna ko sila nango etanke mwana soda. Pona nga stratégie na bulaka depuis kuluna banda. Nga ndenge na mone la ramboka na fse kinda na ba kuluna etika losila te. Soki ezalaki neti nga na zaneti na poste général Kasungu. Eloko liboso o na lingaki na zwa comme mesure. Na lingaki na bengisa ba chef du quartier nyonso ya Kinshasa. Kinshasa za nango munene. Mais chaque quartier eza na chef du quartier nango. Sikoyo Kinshasa ozo mérité ba réunion et salema entre Général Kasongo soit na bourgmestre et na gouverneur bafandisi ba chef ya du quartier ya Kinshasa mobimba bapesa bango nini na koloba bapesa bango ba kombo ya ba colonel nyonso baza ya chaque quartier colonel boy kombo ne boy alala kananda ku tel parce que ba chef du quartier nyonso ya Kinshasa ba yebi place ba kuluna balalaka parce que oyebi sangate ke yo ba chef du quartier ya awa oyebi makambo eleka na quartier te donc chaque chef du quartier soki ba bengisi ba chef du quartier nyonso ya Kinshasa ba ko pesa bango ba détail ya ba colonel nyonso tu ya Kinshasa place ba fandaka ya nango luko moko simple. Deuxièmement, stratégie eza ya ko fandisa ba soda ebele que jour moko ya pamba qu'il faut que ça la population surprise na Kinshasa mobimba bouclage mobimeli tous les colonnes na ndaku botia pena ba jefrang na disposition on se comprend na journée moko ya pamba lisolo ko si la nyonso recyclage bakangi tous les parce que déjà Général Kasongo na gouverneur de la ville ba bengisi ba chef du quartier bazui plan kokanga ba kuluna ekoma déjà facile ko bimela bango ka brisque ba ebi jour te ba ebi annonce te kokanga bango ko lukela bango nde eloko nini après avoir kokanga bango eloko formation nini to ko pesa bango formation na siko ifoko luka mboka moko pena ya musika pena makasi mboko ke bateau ekoma raté avion pe ekoma raté donc poko na mboka na ifo ba memo pena na vélo et na vélo ya msupo muto alongwa mboka na ke mona mboka msusu et senga ifabe tata 5 jours ya makulu ozo comprendre donc ezala ngo eloko moko muke senga ka ba stratégie moni biso ba toto ko na ba camp militaire to kola na ma idéologie mo ya maîtriser ko maîtriser ba situation mususu ya ba bongo soki ngape na nazalaki peut-être autorité eloko na ngana sala ngana parce que ba chef du quartier ba Kinshasa ya munene mais na munene ya Kinshasa chaque quartier za chef du quartier tous les chefs du quartier y a mis place kolo dans zofanda et na ngo solution simple. Merci pour la stratégie quelqu'un. Na rob sakani piana boy soko bi ya ba chef du quartier na ba bourgmestre na stratégie ya ko maîtriser mboko kwa ville ya Kinshasa gouverneur Jean-Claude Ngobila salaka. Ok, ce sont les esprits. Basala kayango. Basa voilà basanga ba bourgmestre. Côté na pena na to sala débat na sens que papa na biso Jean-Claude Ngobila za gouverneur. A cause le contrôle ya Kinshasa mo mbate Kinshasa za munene. Lelo bon to kende pa to zonge pa prophète. Oza débat. Oza analyste o sala na biso. Yebisanga yi awa to na communiquer ngiriti. Iyo zofana na ngenge no tangela ngakomba bugumese na ono yangenge na ebite na ebi komo na ite ebi ete oyebi ete ngape bugumese kitambo na ebi kombo na ete skoloni ne ela sake ba bugumese na so basala musala mais c'est ça les fainéants c'est vraiment na lobi ko
asalaka mosala te yango nalobi boye tambolaka te parce que bachef ya quartier bazali bachef ya collectivité bazali bachef ali bazali soki barecense bango nyonso peuple nsima na bango papa tokosala yango nalobi boye bourgmestre oyebi ete mais chef du quartier oyeba ye parce que nga mpe chef du quartier na biso papa Peko afandaka wana na Vivi nayebi ye très bien ozomona ke baza important bachef du quartier na baza important parce que omoni quartier omoni commune moko ezalaka na bachef du quartier ata 200 chaque coin eza chef du quartier nango chaque coin na chef du quartier parce que bobengisi bachef du quartier na nyonso oza chef de quartier moko oyo akozala na Kinshasa ayebi évolution quartier na ye ndenge etambola te c'est bon parce qu'il faut un moyen la communication pareil tout cela soki ba moyen zate ba kosala lelo toana ba défaut ebele oyo ekopermettre msusu kolona esila na pasi soda chaque jour a se retrouvera na colonel na bar ba omela ba ba camarade déjà na ba noir déjà ya na ngilingi na sayo romona toye bo civil kuluna azomela bombe na policier aïda déjà mutu o bo mesana déjà bo mela la place moko bo partage ka lika ya place moko est-ce que on attend ba ngesus arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class yo kasi tobanga ba ministre mususu poani po msusu to fontaka ya msusu bango te mais soki bo mesani boye somo na bango msusu silaka siko soda oya seria Mobutu ndenge biso tozakola na ka militaire yo ke no fana soda yo zana c'est ça en plus na tongo zamba moko zalaka na zamba ba cheval ba père na biso tongo ba kendaka entraînement au mona ba 12 heures boye ba soda ba uti entraînement ba ye balali na mabele ba 12h 13h motoki ezobima na nzoto neti mai yana soda msu lelo ya msusu depa kota msala soda ayebi basal sagata pompage pamba te oh que na pays vrai sportif oh ba formaka makasi koleka ba sportif nyonso eza militaire face à la mutu ya makasi koleka ba civil parce que soki militaire botiki ye wana azo s'entraîner te militaire botiki wana akomi na esula militaire botiki wana akobi camarade ya ba kuluna na baba résultat nini ya malonga oyo tozolo ba kuluna na mbele sali kwa kimsi policier policier ko kimana mundu kebele bazo ba mundu kebele ça dit quoi nos policiers ne sont pas formés ndenge ken na recyclage ba former bango bien pour basa la autodéfense so qui te za pas mingi oyebi pourquoi ba armée les plus forts d'Afrique ezaki armée ya ba SXXX phase ya Mobutu oui parce que Mobutu côté armée azalaki blague te biso tozalo ke la ba père na soma papa abino ayepe na laina mabele pe meleki da chaque jour pe ma eleki chaque samedi ba mère na biso basala ka salongo balataka ba basaki bo basala ba course ya mbango na ba na yo mwasi ya militaire faut za na makasi ozo comprendre donc na ka militaire
batindela ka militaire eza place soda fandaka eza place moko boye balengelaka ngo omona pena bamashini wana oyo epompaka bangungi banini biso na baka militaire toyeba tozala bule neti ngungi na mokili azalaka te quand eza place ya propre aire nyonso tu baolandela stockage ya bakisi soda za mutu oyo soki abeli mbala moko bake basali ye baexamen traitement ya ofele na ye na mwana na ye na basi ezalaka bongo moi débrouillez-vous comme moi trop parce que général Kanya Mazali soda ex-phase formé par Mobutu tango ngana mona na miso chaque samedi tango général Kanya Mazalaki a donné Elvis bazo sala ba mbangu vide tout bazo exercice militaire. Je l'ai vu moi-même. Quand il y a mon général Kaymalati, terling na ye, ba soda bazo kima formation. A comme na bandala bango tout para coucher allez pompage. Soda en imponda ya kopesa. Oya lelo, pelengendu na pelengendu. Lelo, aida. Na kende kaka na ba parenthèse amike. Biso to yeba ki place ka militaire eza, feza tout autour ya Zamba. Civil il faut za musika ya ka militaire. Mais le côté ka militaire we mutato nganda kwa étage ko ba futé la civil ba futé la ka militaire pour ya étage ba futé la ka militaire yo mona ngo wapi siko ba militaire na ba civil ba sangani na place ya kufanda respect ko uta merci beaucoup un civil atongi ndaku na kati ya ka militaire bakomi kofanda na ba militaire tchanga place moko sangana. Merci pour l'intervention. Déjà, vous permettez nga. Si je vois vraiment, je pense que en fait, il me faut un verre on accompagne la télévision. Muta bossa le débat boy. Na kati sana loba. But na de tabi loba. Ah. Ken nange fa émission eza kala. Je sais que nous sommes le 24 9 mois 2022. Nous sommes le samedi le 24. Donc, tout le 24 septembre 2022. Il est 13h, l'heure de Kinshasa, avec Prophète Ngefa et Ken Pena. Pour Mingi Babi et émission Kala. Na raison. Na PCDATio, na raison. Na moto na Mougnou Mbalé, nous sommes devant là. Prophète Ngefa. Pembe, Ken Pena, Pembe. La paix. Hébreu 12, 14. Remettre là. Bon, c'est comment quelques minutes. Tu vas dans la séjour, tout ça là, il y a une vidéo aux abonnés sur la toile, tout le monde qui par rapport à la sortie, tout tel émission qui Prophète Ngefa, tout tel événement quoi récemment il y a Ken Piana, Oyoba Tubalobi, Prophète Ngefa, Otoyeba. Attaque à bantu valeur la tu es bien en gros Prophète Ngefa le barara moutoise véridique moi tout bon pour bon mangoté mais les gens étaient surpris de voir Prophète Ngefa côté les mélans de connaître Prophète Emmanuel Dodi permet moi maintenant le côté les mélans par rapport nengi bazweli yango na ba internet pour moi le commander ni au sein l'émission na page à katika partie ba tika na mutu na bango qu'est-ce qui ne va pas entre Prophète Ngefa et le prophète Emmanuel Dodi qui est innocent, jusque là, on a été Dodi n'a pas mais les autres, tout le monde Ngefa, n'a pas émission, et pas de Jérémy que j'ai sali là où il est, notre confrère. Bazagi surpris, bandimagité, prophète Ngefa, comme à aucun des bons Emmanuel Dodi. C'était quoi? Mais na Kamwe, tout le monde a Dodi na Ken Piana, mais tout le monde Dodi na Ngefa, na Ken Piana, même plateau. Et zo Kamou Samouki, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? Parce que Bisson na Dodi, tout ça, prophète Dodi, tout ça, Bassaï Nanzambe, pour na Ken Piana. Azali Mopayate, Azali Moana, Tozala, Tozo continuer parce que même na mon appel Ken Pianana Deniles. Oui, mais voilà. Mais au moment Moussa Nzambe, il faut Akamata Matthieu 18 verset 21 22. Il faut toujours qu'on limite ça sur une tombe Zali. On a fait là parce que bino ba journaliste boza mabe. Bozo luka ba base place ba base zati. Et luka makambo so Jérémy Lwemba. Oh. Et Luka Makambo yoka ngai na vanda kinanga nazali moto oyo a défendre le christianisme mboka pe bo vérité pe na banga moto te nazali moto oyo bokoti ngai Jean 14:6 la vérité c'est vérité aye o bato bazokamo donc prophète Dodi l'église vandi a dimisi Sandra Lina
aye kotamisa défilé na défilé de mode Sandrine azali kodé ngai ya bato namonaki yango te. Mais nous avons aussi respect des journalistes. Quand tu me poses la question, il faut na loba. C'est comme il faut mon alikamba oh loba là je me rends. Yo mon agité. Na mon agité. Na lobi kabongo parce que pas la question. Pas sur la question na ko échapper pe yango te pour ceux qui na tiki yango. Ils allent na minimiser yo. Ça va être trop si na Jérémy qui a recossé. Na zona ki trop si na ye qui a recossé. Alors tant on a défini bino. Il faut dire la vérité. Accueillir de personnes $5 000. Akei makambe belé alakaki omotuka makambe belé. On a Jérémy. Jérémy Lemba, ngai il faut dire la vérité. Prophète Idodi. Ce qui Sandra tambolaki défilé non à côté de défilé ata comme le bananga ata c'est parce que place le prophète avant il lié très saint c'est uniquement pour les sacrificateurs. Il y a des kamata masou hébreu 13 17 lobby il y a battu sur personne dans amis mais à cause ça Sandrine Nathan na sewana mais na likolo c'est ça que moi j'ai dit na connait le prophète d'auditer parce que azali kaka moto bon na lobby où elle mabe ce qui le lobby sur récupérer Sandrine. Moi je connais Sandrine abeta pas JB pas wera lelo na grâce na prophète Dodi Emmanuel Dodi ateli lo banaye a récupérer amewana ezali abikisi na mbasu makamebele. Ce n'est pas le Koumia Emmanuel Dodi, c'est nous tous le corps de Christ. Ce qui n'a John, la mort de Jésus, Yobo Mobola Nankolo, n'a intervenu, n'a jamais été mamabé. Ok? Parce que le Koumia Zanini, Yabiso, ce n'est pas pour le prophète Dodi, c'est pour nous tous. Gloire, l'honneur revient à Dieu. C'est ça qui n'a pas qui aime. Ozomona, Yami Bali. Aïko Bisanga, Ka Jérémy Wana. Aïko Bisanga, Yodo, $5 000, tout cela. Le boko epesaka oye bakate so ki apesi ngata 1 franc na diffamé Bible ebisibiso na Matthieu 10 40 41 oye apesi ta maya pamba kumisa nzambe ozomona moi je connais prophète Idodi en tant qu'un très bon prophète un bon pasteur j'étais avec lui il m'a accueilli par l'honneur et nazaki pas invité na papa que là n'est pas honneur le bana zana ndoki na mutema mabe ya likundu pour na telemina Dodi na kei pas Emmanuel Dodi na mona ki eloko te na kati na mona ki était un bon serviteur de Dieu il kambo Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 nzambe asalaka na tango nzambe élevé to soutenir ba muku na barena préfet de district ba yoka na ressources bon ba soni kafuta 7 yoka na ressources bon tout barena bon mais soki nzambe akotika atomboli mutu na ye pourquoi tokozala motema maye ngai nazali très reconnaissant envers Emmanuel Dodi. Il m'a accueilli à ça, le coup m'a semblé pas na mona qui peut le comment il a reproché ma bête pas ngai moko la joie micro na témoigner ngefa ndimaka mutute total ba image ngefa andimaka mutute na do moni ngai na ndimaka mutute ba ministre intérêt ba jito tele mela bango ke Emmanuel Dodi hein mais on a la kutana ki na ye bonzambe na ye c'est son temps a évolué nzambe appelle le coup pourquoi les polémiques inutiles pourquoi les polémiques inutiles. Dodi yango prophète Dodi alingana na ba télévision te alingana na kutu ba émission te ala rappelle ba polémique na bino te moi j'ai dit à mon petit Jérémy je ne vais pas likambo yanga na Dodi ouais ko tia moi comme ko la mukuna bango na voici l'homme et comme ko mo gisho na de moi na boye parce que église ezali fragilisée donc tonga église je n'ai pas le problème avec mon frère nakati prophète ite nakati prophète était avant tout ça la émission na bambuta prophète déjà Jérémy à côté ici a s'appelle une émission te abenginga lobi ken Jérémy a sali singa est-ce que lobi ko ya te na sale loko tapé elle wana na ça prophète na koya mais avant na ya ngape na bakite comme à tout moli na gauche biso peto papa epe na droite comme ça to kende kokutana mais eza la gafi côté na comme ekoleka biso peto gafe na nukoto mais loko na sepeli aza mosali nzambe bien parce que a reconnaître qui déjà que et loko to sali na Jérémy eza mabe talaka ye moko abenginga wana alo bango nzamba zoka et sala nga plaisir moko epe na yo ta l'émission na bien prophète pena c'est que Jérémy a côté qui une erreur moko boime ayo comprendre nango na retard et ayo na habité loko ni salaki ami bengela déjà avant parce que mon aki déjà Jérémy simbisi et tous alors prophète et là pour ça qui obenga problème c'est là qui parce que même au moment de deuxième émission Jérémy quelqu'un dans zela na moko
Dans un condamné Jérémy. Non, moi j'étais prudent. Dans l'émission, je ne veux pas les polémiques inutiles. Ce qui a tout qui m'a dans le bail, là on a baki mouken prophète parce que Bible zo na Romains 3:10 personne est juste devant Dieu. Il peut faire une petite erreur parce qu'il y a un moto. Na baki fallait attendre ça Sandra Lina on a yebié na kata. Mais faut éclaircir si prophète. Asala qui a pas avec sabato que tala moto yo c'est pas témoignage mais si quoi yo ali Jérémie ke nango ezalaki malamu te si quoi prophète yoka problème ezaboy ser moko azalaki na poto azalaki gravement malade azalaki na maladie nini kutu susu ya comment dirais-je azalaki pena maladie makasi azala la kutu na ba sonde na zolo alanda émission au sandali na témoignage ndenga bika na mbasu na église nde yepe akoli na famille kimbangiste ba parents ba bote ba kimbangiste akoli kuna mais asali na maladie plus de 18 ans maladie ane si la kate amela ki chaque jour oso comprendre aye ko benga prophète Emmanuel Dodi amekana nzambe pe ya prophète Emmanuel Dodi babandi ko sele ba prière ya musika à travers ba prière wana ba recommander ba prière. Alors, si tu as un hôpital, malade déjà soute malade elimwe. Ba docteur amindele ba bise babi maman. Église nini oti ko sambela. Église amo se que faut kangama kuna parce que malade elimwe. Nde era ye Kinshasa yo pesa ba témoignage, apesi témoignage ya biki po alandaki, ndenge ba biki seki Sandalina. Donc abiki à travers Sandalina des prophètes azoki sko bengi Sandalina ngo yaka o matalikolo. Yaka o matatala sero yo. Ce qui a biki boye, abiki pour un témoignage na yo. Ndesanda siko yazane mutu atambola kazo denda. Mais ça a été que le prophète a bien que ça Sandra à l'occasion de rien, Sandra yemba moi bando denda non. Alors même OK, quand journaliste même sur na mopoto. Na pelengendo, ce n'est que normal témoin, je allais bien parce que tout le bel comme malam. Exode 26, tu ne porteras pas de faux témoignages avec ton projet. Yo sara miracle te. Le prophète de sara miracle. J'ai dit à Jérémie, maman ya bana nanga azali na cancer du sein. Ba pese cancer du sein. Et tondi di belle mobimba le kina ya mwasa ki azali le kina mobile azali docteur azali na kata campus ayiba kata maman libère. Moi j'ai refusé. Na ba ki nzambe. Si je suis ton serviteur, natika la VVT ya oyote. Hein? Moi, si je suis bani musala nae, tika te kabula biso kaka liwa. Akufa jeune pour nani. Esaïe 55 verset 11, Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. La bandi huile d'olive prière, elle est guérie, les loyaux. Cancer, ils allaient porter disparu. Ça dit quoi? Tango na tango nzambe itilizaka batu na ye. Ozoka tozali kunya te. Tango na tango nzambe itilizaka batu na ye. Ministère ya Emmanuel Dodi, moi-même j'ai vécu ça. Kala maya pamba, tu es guéri au biki. Nzambe abengaki Paul, pe abengi Silas, pe abengi Pierre. Pierre na kaka nini? Paul kaka nini? Mouchoir na pamba soki eleki bato babiki. Pierre na kaka ombre soki eleki bato nini? Babiki. Pour moi, je ne peux pas prendre Emmanuel Dodi, moi je connais qu'il y a un grand prophète qui apparaît au Congo, il est en aïe, il y a des journalistes, il y a hein? Quand on a vu ce papier, on a guerrier. On a fait grand guerrier. Pourquoi papa? On a fait grand guerrier. Par exemple, on a autre monsieur qui a Denis si le loi tombe le moussa c'est un gefa au télémélaï. Et Denis connaît ce qu'est un gefa. Na ndimaka ba valeur, na défendaka ba valeur, bato apelenge nous na télémélaï pour nga. Emmanuel Dodi na moni loko ma bête, il m'a resté dans son bureau, tu vendis na hier, un homme simple, agréable, il est aussi gentil. Mais toi il va être battu à mi-temps, ma bête bazar na mokilité. Alors qu'est-ce que les gens alors qu'est-ce que les gens peuvent retenir parce que dans un cours dans un sujet par rapport à bateau interpréter comment ndenge ma ongefa prophète boyo message nous couper ça mais là l'émission so ngefa lobi na Dodi mabe les émissions tala ba titre ba na ba titre tala na ba contenu ngefa lobi na mabe mais atanga na suka ba pesa ye na ça lobi plus de 14 émissions na lobi eloko moko ya Emmanuel Dodi nabi non. C'est un bon pasteur, c'est un bon prophète qui est apparu au Congo. Mais, Aïdo, on bien qu'on a sepeli na prophète Ngefa. Et ça, il a plaisir à trop parce que depuis ton bandit, ce qui prophète Emmanuel Dodi,
azalaki kaka na secret moko boye bazalaki nango ya faux alingaka panza ozomona eloko esala valeur mpe ya prophète Emmanuel do déjà ana mwa boye parce que même ngai nakosala yango te j'étais étonné na basali na nzambe bamafiatere wana baekobiste makikiste banjobiste bamatoliste asali nini na ye wana ya to ya 100 jours. Moi j'étais invité par Papa Kelani na moni 50 jours na moni bavelo, j'ai vu ça mes yeux. C'est là que moi j'ai vu là papa Bible Zoboya Exode 20 verset 16 tu ne porteras pas de faux témoignages avec ton projet. Baise et comme na libungi baise et comme na kufa baise et comme na pasi ozomona ba yena ba vela ba pesier ba témoin chez belé il prend les enveloppes même quel peine na musu oui nazwaka moko to yebi contenir ba dollar na ba euro za wana kaka yena nzambe na ye boye ba dollar ba euro ebele ba euro akomi ko pesa ko kabila bango na bi na sia 4000 te kutu na boya nde batu ba ye na zo bisa oui $4000 te menga na vandi siko na vandi na bia menga je ne peux pas le faire. Ça dit quoi? Il a Galates 22 verset 5-22 les fous de Saint-Esprit. Alors moi tu as besoin de témoigner ma bé pour l'année. Ngana ndimaka batuté na ibango tout ba makioniste. Bato tout ya faux. Ozomona mais tant on a continué sikawana na mona ke bonzambe zali. Alors moi je ne peux pas tout banga nzambe tout za ba NT. Et donc on a regretté prophète nge famote mabe les kunya pauvreté. Mota pauvre atambola na carte de l'XT. Mon pauvre climatisé plein attends mon la nango te na mi est-ce que mon Dieu a pas si on a piaka quand c'est mon chapeau nan azaka ba forme boité papa et mon na kana muso asia boga bébé boté kana do di papa za kamona biso te pardon na longo na kamona merci beaucoup Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci prophète. Merci à Ken Pelchaf. Nous sommes le 24 septembre 2022. Et c'est d'autres émissions, on a prophète Emmanuel et prophète Ngefa et puis Ken Piana Makizembe. Nabi qui na minute aux abato bolinga bango ba ça très bien. Ken Piana n'est pas sabia Ken a missile et puis bon pas il peut missile missile à Bonzambe avant dia donc nous sommes arrivés à la fin prophète Ngefa. Merci pour la disposition et disponibilité et temps on a eu vraiment je sais pas un mot de la fin on a bateau internaute pardon nous batali biso et puis ngalinga so Nzambe d'abord message d'espoir na bana Nzambe au barozoli baku ya rotala biso na moment puis la salutation pour monsieur Souka biso non vraiment Nzambe pa mola bino ndenge Ken Piana yaki malgré ba lobby menabite ya mwana donc to pesa témoignage à malamu Emmanuel do du prophète de temps de la fin dans la vérité quoi Ngefa ba combattre la vérité parce que ngai moko je sais le moto na zolo banayi le seul motu oyambanga na honneur collègue ezali Emmanuel do de ponga kene pas prophète wana na pasteur wana te parce que soka zaki motu ya mabe ako benga ngai te soki na kuta biloko na biro na église ako benga ngai te alors tozana na paix c'est mon frère nous sommes ensemble Nzambe akende liboso no bino boye Nzambe pa eloko senga bango nini to défendre le corps de Christ Sandra mwana ngana na sengo ta mwana Sandra Lina te bako benga ngai te n'a rien fait Sandra sali alors côté Sandra zali monima image et Nzambe abengi moto ya masumu epai na biso Sandra zali modèle pa o mosu batika na mokili balanda Sandra Lina c'est ça ngana côté ma Sandra Lina te parce que moi notre récupérer à travers Emmanuel Dodi prophète des temps de la fin Nzambe lokuma Sandra zonge pa na ye amen merci beaucoup en tout cas na senga excuse belé pas prophète Ngefa merci pour la parce que ngape na l'accès volonté moni bolamu au prophète Emmanuel do dia sale la ngana vie en tout cas
nazala soki muta touché za neti tobolinga mbeli mbala moko eswaka ngaka makasi mbala moko en tout cas réaction na ngeya ka mbala mo mabe parce que prophète oyebi yo moko prophète ngefa ke prophète azaka concentré na ba prière ayamba kutu batu fera na ba chombo pena pa pamba te pa azaka concentré na ba prière donc soki mabe ezalaki limbisa bandeko nyonso tozali na bango na plateau et tant que mosali nzambe koza na kanda na biso te et ko frene pe ba misala na biso to sala en tout cas limbisa toaka ba petit na yo o eleki le kabongo mais mbala sima bo comprendre biso ba journaliste kaka poto yaka ana msusu moto aluka bezi aluka panza bino tala ndenge ozaka bien na prophète Emmanuel Dodi. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Sepeli pena makasi. Salutations. Ouais, Sœur Pauline Lumumba, merci. Adèle Djoro Bagou Danger, Veluzo Mbata, Joël Salambi, Sœur Nangangel Moussoili Makizembe temporisé kaka. En tout cas, Koko Rafati Makizembe, donc il n'a pas si Adèle Djoro Bagou Danger, Bambo Tebele, chez John Nganda Taba, V Placide Ebio. Toujours. Merci pena prophète Ngefa vraiment. Ce qui n'a pas témoigné pour le prophète Dodi. Ils pour un amour dans un ndeko nanga. Na moni awa un certain prophète dans la communauté. Ce qui est dans l'église prophète de Kuta ba sere ya ndenge amokili mobimba. Mais na yoka mokolo moko teke na soka bino na piscine. Mais ta makambo zo na ko mokolo moko te. Donc na bino et puis alingaka ba non, il est toujours dans la prière. Ozomona lelo to sambusi nzambe. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. La sengi na bananyo so bandura poto ozana baleki na ozana famille no lingi basala démarche Mikili L13 travel na bi au visa de titre au wapi travel na so bisa o ba ki na poto numéro na bango zara moko 00243 82 39 19 306 la bande sous 00243 82 39 19 306 au bengi na numéro wana aux visa ya ofele je vous dis que visa na facilité merci beaucoup Belgique au Europe partout na bi au bourse de tido nini au bengi wana allez moi c'est une salle ya passion Clémence Kibonge NK passion Clémence Kibonge NK à très bientôt et banda bongo et puis quel de artiste Instagram que des artistes moi je vous aime beaucoup on se dit bye, on se retrouve sur le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Bye. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, Fali un peu. Bateau là qui a donc malambo qui est bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.